Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir, la grande famille de MK Mbelou TV officielle. Voilà, aujourd'hui nous sommes là encore une fois de plus pour vous servir. Car que vous servir, c'est notre devoir. Maman MK a yeli bino lisusu, élément oya elengi, élément oyo, makambu oyo ezakoleka entre Ariashu na mobali na ye bleblezo. Wo mama na ngai nini o esilaka te makambo ya somo makambo minene la famille naza mpenza na mingi ya koloba te nazotiela biso baaudio toyoka ngo biso nyonso tomeka mpenza koyoka baaudio wana na bokebi nyonso toyoka baaudio na bokebi nyonso la grande famille de MK Mbelou TV officielle. Merci beaucoup na bino nyonso tous ceux qui ont ya liboso na osenga na kaka o s'abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, likez, commentez, ça nous fera énormément du plaisir. Que mon Dieu puisse vous bénir. Nzambe penda pambola bino na nyonso nyonso nyonso. Bana na ekata na bana na nga kata na sanction ba komi bana na nga mais nanu na yoka yote olobi na otuna nga ta boni bana na Afrique to loba eloko moko omoni makamso zaka eloba nga na ozo mususu makamso zaka nga mona ko komisala pe mape mais so na sali na mo mutu mususu ya ko na mo kati ozo mo nga na koza le mususu boye ba pasa na za boye na vandi be yo mbesi no nyama et sonete mais par exemple so na lobe ne ti oli ja bongo automatiquement yo mona ko mape nga peso na za pembe no so fingi ka lipasa moko mbesi no nyama obi ke na sepelate na permettre te mobali po gefino mane mbesi no yo finga abala ndo za no finga abala te kofinga mbesi no nyama do yo kanga te ufolo baka atolo bi nyama ti pesa manu ba musolo ba isa mate mais ufolo ba mona wo normal so yebi ke amona nanga eza ndenge ya sentiment ya bato nde balaka leze ngana tunyo makamna liko fona ba dossier to ko tia mamba ba mbesi no nyama soni ngai na biso eloko ngai déranger ngai et tant que mobali oya bali mwasi na ye oza marié oza mobali ya mutu ozo yebisa mwasi na yo pe une fois te deux fois te trois fois parce que na biku na content ko tuna lo bango 4 fois pour même lobi o répéter ki ngo lisu lobi na mbetu o répéter quand même likambwana kaka ke soto kabwani olingino mobali na yo et so lelo zu mobali no mususu o yara no pa na ngaka to kushana biso Blaise zela na to lo bango na kimia peut-être un peu o lo na lo bango po yo ka ke yo binisa kana mnono no lo binanga ça reste qu'on dit leki na yo ya mwasi ayo expliquer oli kambwana yo sengo conseil ya tala mobali nanga soto vandi ata toza na amoureux fa lo balanga kaka ke so na zu mobali musu na kei na zongela ke ka po salanga vanda nano opesa leki no conseil suspense basa ba marié penza mobali apesa mbongo nyonso libala so nga na lobi na to bala nga te nga so ba ba nga na so nga wo on s'en va le oti nga kuna na le okafti c'est bon kasi po nga na ngena yo ka ko yo lobi yo mona na makamu gravité ya ngona te otuna nga ngeno kuna na te la ba o pete de na ba kamu na ba obana nga no go obi yo pe na ba ka ko jiva soki ezalaka solo onyoza boye oza pla boye te nakotetela bi te nobaka mosu mpona viva nazalaka nanga yango me nakangaka pena mosu mpona mpe deboda ebimi nango na mosusu bino bomona nga boye nabi teke butaka motu malamu so ndeni te nakovaka mosu telema namona baliwa namona nga azalaka na posa o te nazali eza defo mais nayebi te soki esila so mpe nakomi ya kokolo so mpe etika nango boye probleme ya te motu to azalaka mpe na mabe na ye akufi mpe kaka na mabe akoba bato bakokompane ye balinga ye balingi o mpe bakokompane na bango ye te ndenge tolobaka tozala mpe mabe na bafamille na biso tosipota bango motu mosusu soki alingi akosipote yo kaka mabe na ayebi ke yo mpena kozala mabe koto oyo okosa te defo na nga makambo mosuku bato bakokunda ngole mosuku grave nga akona nango grave te na lobi na
Yo vivre na manfou. Yo so vivre na manfou. Pour na conseil, et tant que moi si na yo, moto a vivre na manfou. Il faut vendre na ngamune yé moko a s'en foutre makam. Mais un rôle moko tia bato mo na vie na yo. Eza mabe parce que ndeti nga na vivre na manfou te. Bon, c'est quoi ya nga na vivre na manfou te, nga na landela likambo nyonso à la lettre. Na vivre na manfou te. Exact défaut na nga siko ya wana na zana ngo. Ndo le bébé nga be na mona o mona o da mabe to mta moni da mabe o ja mabe nga na lobi to mo sa ko me la biso ko nga za mabe na nga ni poza na mabe na ni poza na peut-être ma fonte mo za pe na mabe na o ko za te grave o pe so fa ni ba mo o fa ni pe na mo to le mo so ka chapela non ça peut monter mon opéra son pas mon opéra ma côté mon boy mais mon toi là ça il est pour supporter na yo pas mon tata malade bolingo ba supporter muto makasi bolingo il faut supporter il faut limbisa muto allez pas tout na malade bagane na bien bolingo ba supportaka muto so lingi muto mais na kata bolingo il faut pas koltika ka ba laisser aller eleka idele. Parce que malemi na oye biso blaze ebi ke yo na se akoseka o débordaka trop chokaka bato trop na se ba blague et wani za mabe yango moni ki ato ozo zala na bato affaire muto bimiso mabe apolo bi ke non nga na zala bien na za malamu mendeni bango bazo mona nga mabe nous comme ko changer par rapport à caractère wana ke na sako sekando yo ozala na temps ya obeta bato masas to ko rappeler bato makamo ko ke blessé mutu ce n'est pas bien oyoka na mona peke o change et ngana zo na kata ya relation ya ngana yo ya mwasi na mobali mais blaze yo zo na mwasi na yo ozo lo bala mwasi no makamba bongo ke so ke olingi mobali mususu mobali yakaka no pa na nga to bimana na biso o traiter nga de ndumba. Parce que jour on a tout nyon abi makambozo loba na tuna ki nga bible est-ce que mambo loba oza sûr na ngoke le loso na lingi mobali penza na yepa no olala nga olobi bongo esani so ke na pa mobali na ko bando ya no ebi kutu teke bongo kutu ne sala ka kitoko makasi ke mwasi ozala ki ne akaboka bona akenda na yepa mobali mususu me aya ko sala kae. Bon, vous les avez tous bien. Au lieu de expliquer bien, ne biso papa kata, je suis fatigué, il faut na lala. Na boya ki koyokao. Olo bana mutu bongo, oyo bane amakangu note, oyo bane bonga za mwasanzela te, oyo bane bongo eza mwasi oyo bali na mbongo na yo. Après que un jour so yo yena ndaku na yo kutanga na mobali mususu aol blalanga. Yo réaction les ani kena tricher yo. Alors que yo moko na ozo ko itanga na matoi ke na koki na ngape ko linga mobali mususu menando yapa na yo olalanga. Blaze. Ozo lo bana nga bongo naza makangu na ote. Famille nangé yebi yo. Otika bata na 1 euro ya famille na ngate. Mais ozo parvenir ko lo bana ma bongo ke na ko ke na ngape mobali mususu na vandi na ngapuna me na zongela ko olalaka ngapo esala ka kitoko. So na lobi nesko Blaze lelo na bi OK Blaze ma proposition proposer nga na mona ngweza bien na olinga nga na kenna lukaka somo bi abala ninga na vanda nga na ye na ndozongelo la nga o ko accepter ngo to traiter nga de moi na mabe ki na balaki aboinga akei boy bato ba oyeba te makambo nga no to bunda na ona na privé Neti bato musu ba okoma bato na ngande ngo pesa exemple bato en fait nga na vivre pour na bato mo bato pour bato et surtout biso ba congolais tout tiaka bato na libulu yo pesa exemple bato ne bazo tindelo ba vidéo na salle des jours mais ngasko so na bi bato ba otuna nga moi si alibala ovanda na libna mobali no ndako moko te pourquoi parce que mobali faut vanda na mobali no ata bolia mai lobo moi si o mobali wa monike na koki mena na oke bala mwasi faut s'assurer que moi so na oke ko bala na oke ko zoe na famille na ya na vali na famille na nga mais yo ya obalanga e komi to vanda nonda kumako opesi ba raison oyo yo pesi na boyi te to na poto na comprendre que oke na tikel na ndako nanga mais ya ka to vanda ndako kumako opesi su ba raison mais Blaze que ça lukata ndako pembeni na yo ata na ans ngana lukandako
oya ka to vanda to koma pembeni na musala opesa pe ka ba raison o ezake oye moye la tsake Blaise azana nous prêter ya ko s'engager na relation mo sérieuse avant na moi si balala ka bala mukaka aza prêt na ngote mais Blaise azaki ka après ya ke ko bala fille moko o auto bima na ba problème vraiment sérieux à mariage et Blaise a mené na mariage et le Blaise a olingo vanda na inda ko moko te po ya zani na prêter on expliquer makambo olingo expliquer mais c'est le but peut bien à payer tout sur bateau sage d'ailleurs mon lobby sagesse c'est tellement très glissante tout bien à sage tout va être sage tout expliquer bah moi le Blaise avant au bal baba mon bal avant bal il faut réfléchir mon bal avant à s'engager dans la relation moi sérieuse il faut réfléchir au réfléchir ça quitter OK au bal moi na bateau joie charge nous et assumer mais ils ont assumé ceux qui étaient dans le lobby nous Blaise. Ok, tu vas dans le commentaire. Dis-moi si on a fin du mois, chaque fin du mois, toi tu me donnes combien? Oh, ils ont que ma femme, je vois autant, tu as un provision d'accord. À part le cadeau au Pessanga. À part le cadeau, que maman, je vois mon bon, son passage, chérie, je vois, pourquoi moi il a un bac, ils ont devoir, au salaire, bien, merci. Mais, oh, ils ont que provision, na biso pour n'engo balanga. Pour n'engo balanga, il faut tout le foyer, il y a na charge na yo. Fait na tout une question na Blaise 10 mois na charge na yo na bikolia na biso na ndako yo sombela bisoni rien du tout à part les alains tout beaucoup de supermarché moi 50 eleki moi 30 eleki moi 20 eleki qui a osé pena que o asime pena que non na pesa yo autant pour la provision pour les enfants tu fais pas ça au sala ngote ndebe no sala em so pour na bana non pour na bana ngo sala ngote ma chérie nanga sala ngote osala ngote na peka na droit ko lobate likambo yi grave no biso zo parvenir ko lobanga ngane naza mutu moso na bina koselo makambo na koloba ngo tellement bien e bato ba yoka ngapo na yebi koloba so na bina koselo makambo tu me blesses à tout moment tu me blesses pourquoi nga na je vona mobala ça déjà mukolo aleki ozo leka déjà siècle ozo leka déjà 50 ans comme na 51 ans mais na mutu na yo zo penser que yo faut kosela mutu makambo bato bandima yo bato bandima pour mona un bon tonton un beau gars beau gosse à télé azo loba bato ba croire yo alors qu'il na conscience no mo yo mo yebi ke ozo kosa parce que o loba na maman en fait na moi si na yo oyo bali na loba ngo mama bana na yo oyo mo loba ngano to kufa ensemble. Mais vous avez le banana mambona on a monté la viva na miss na mi balé on zo crossé la makambu pas jaria et ça tu que nazala qui te j'étais là wana no babuya yo no bimo bele yo on pas lo bawa wana to no lo bawa mamba ko ya to lo bawa na angle ya pato yo basala ba polémique ba kanzara neti ba yebi ko lo porque omoni batibele na lubeto yo comprendre ngati na lubeto omoni batibele batbako na bato sta bato loba nzoke biso nai ono na vani na ngabo ina papeka bato na yebi koloba na kocha bato ota yebo loba mais pas comme ça on va biso to songa sima bakanza ka de to ba na ta de cha ba ni bo mutafinga o na bi moni nga sona bina de kala sa ba dire ko ne ba osanga batbako na ka 10 Bana yebi koloba na ko ba kepo yo na lokuta nde bata réseaux sociaux ba yaka ba fondela bato makamba c'est méchant ça moi na nzambe za mobali okoki jamais koloba makambo wana ke kokosela ka bato makambo na net wala to beta li solo eza lokolo to beta li solo boye makambo ko yo osala na honte moyebi ke na zana capacité ya kosala koleka nde bato bafinga bato balobaka na yebi domaine mo ba tout ba batanga na wana ba olekana donc biso to bandi réseaux sociaux basalati premier na on peut avoir la carte de teke dans la pousse na sala on mais on peut teke na sala la première chaîne ya YouTube et balaga on miki kasi na zala wana so ba tutu ya on na ilanda na ba otela bona ba ngoti ba msipe ba yebi ngato sola na ba tuni kote mais na tina on peut tenter na lo do welisa do ba bima na bi ba dusu ba ofinga ba to ba oloba Baba, sona bina ne kabela ba no lobala mutu olela. Ona yebi ye na komomi kiliwana ye lo kala sabino ka ko ya okosela bat makam na internet nani ye muta komomi kili ya la sabino ka ko okosela bat makam il gabe mazi bal perdu na lobi boye ba tu pelene to ba finga ka ba zo lo ba sala ba osala wana
biso ne so anga na aji na ba mikolo ya ebele donc na yebi makambo ko lika bango ya ona tuna ngine timuta tleko otafinga mabuna de moins na moni tintabongo na singa mtu ole ka no dobina onye so tune te to uluba biso na bila leka ba fingi ba mungu tu so la fingi au fingo par rapport ya makambo o peut-être moi sino a lobby au fingo par rapport na ndenge nga na leka tu na sali émission na lobby teke na c'est la motuna finga peut na lobi na ye biso na la lobi na ngako nga na tuna ki openga na bi oh yo papa mukolo zo loba mamba boyeke yo ko c'est la mutu makambo kasi na lo omoni ba mebele biso créer ngo pena ngeso so se me bati bele ba ndoko tshoko ba osala ba ngo mais na osala ngo te me bati ba banga ga le msu batu wana mais na biteke na osala passer nga na lo ba ni expérience pe na viva Maman à la tambola. Donc la yebi makambu ebele. Natana avance à kolega na mukolo natana avance à kolega mais total la lème sur mutu musubo qui peut na hote. Na beta ko par exemple net au vanda radio de ce soir à pendant qu'on a le roi yuma. Na biso yo ko jumu musubo to beta so lobi mutu ko wali ngati mu ba ndo wono ba na se mama. Sigi na no dans tika e na tika pona e. Mune na respecter pona. Songa la Bible na sali ma na sali kolo na sali mama na kolo bon na pena ngana permettre o sali kolo parce na ça ko yo mo ngza boso ujinanga ngo yo ka sobo na ngo kiminga mais so na no ba ma be o ngana za na ngo bakapona ye biso na sali moi ça pas nga akona ngo ba ndo so ba yo tikana tika mo dela donc on peut dire si ne ba no ba ka si le tese na on peut si mo ne ta bibi biso na nga zo ba so yita ka ko gange na ngo na otalinye na protéger les yo sur la ligne côté na pété maman na numéro donc on n'a jamais ko to ni mo lingo ngo ko daga ngo so panga ngai yango baba maka musu muta salaka o salaka zaka OK côté mo bo sali kambo ba mo lo yuma o protéger les batu na protéger les yo ko to sala na o so na to sala no te na la ke na ni bo mo boye ne ero to sala na so mais voilà yo ye bangote yo mona ga le lo so na be lo ko na o ke na pote na ndimi be na mu ta finga ni nga sakala nga pona yo e yo mona de ga bo li mona ala na ngote na yebi ki olingi ngai mais oza ba faute belé kolobaka na mwasi bongo ya mona yeso ko na lobi na ta parfait yo mo be ke solo na yeso yo boy nga vi makamu na tambola na mona makambu ya mona nga be mona na banda na ngale msoso bo mona na linda lingala nga ko ka ba tete passer na ba be na nga mona ba mi protéger na on a seulement ça dit que mona ça dit que na ko mona na njelo na nga ba be ona ye na vivo makamu ba tu ba bo viva na dira ngoti siko ya mona na mi ba na mi ki mara wata to ke na ba se mi to ki ayo tu ya wanga ni mais a obetela nga ma to ina ngekufate mais so na lobaki ngana tuni Séverine ngabimbo Séverine yo roloba na Blaise ndeni ngana yo kito ke na Blaise ngana bali mobala tata mobimba ya shumwa na mukebwa ke linga mbala tata mobimba bi mama ngai ya jamais na roloba bongo on na fie salaka on so le belo likamu le kindo même so makambu zaba pero wana le kisi na tiki ay siko ya sali siko maye la défense na wanga ni ko ngala ko fana na to ke damba li boso na beza likambo et même à 25 à ce qu'il y a le bichot, il y a le bagage à 25 mais non, on a 25 ans, on a 25 ans, on a plus de 25 ans. On a plus de 25 ans, on a même 30 ans et tout. Quand on a le bain moula, on a côté pas les défenses, c'est côté par rapport à nous. Alors quand il y a côté défense, par rapport à nous. Dans zone isoka wala. Alobaki no kota la po yo ka ngote. Te kota mbula ndena yoka ki ya lobiki pa bezi ozo batela nzoto kitoko So bien lobi e kota deux fois, ce que deux fois mon gars na 60 ans. To 70 ans. Makamba ko pa na yo. E pa na ngana ta ko taka lobaki ngwana yo. Bezi na okotelete. Mais makambu yo nde tolobiki yo Ariane alingi mobala tata mon Mariane moi amki alingi mobala tata mon manayoka ki ete makambu obengo koko na yoka ki angote soki na yoka ki ango oyebi ke soki alobaki on ngena lobele peka na miti oyo benga Blaise koko Blaise za koko ta yo mongo de choses grave oyebi si bango âge yo mo mto bisi bango âge bagangi fendi kuta lobi ozo batela nzoto bien atuni oze kolonini yo lobi ke na munga la lobi ya voilà na yebaki
po bangala babatela nzoto na bango bien po baliaka biloko eza bio omona bangala babatela nzoto bien po baliaka biloko eza bio ezo craché chou ezo craché makasi na oyo kosu bien te ezo craché En tout cas, il y a un chou, hein. Chou pour lui. J'arrive dans ma cam. Arrive dans ma cam. En tout cas. Oui, allô. Ouais, non, de moi, bah, tu sais, le billet qui a monté à réagiter. Ma rabo, et yo, on parle pas de la part de ce qui est commission pour alobaki na mote bon alors problème mwana moke peut-être alobaki ye aza mwana moke mais ye alobaki ngai te mpo nga na mwana moke te nga na mokolo nga na mwana moke te nga na mokolo ngai na age na yo na age na nga so tobi totia normal eloko nini na grave eza naza bébé te naza déjà mokolo en plus naza déjà mère naza na bana na nga déjà kovanda na eza problème te nga kutu baproblème ba Sévérine bongo ataka nde yo moko lobai na mamba ya partout zianga na Sévérine na Fendi imaginez na mais ça kaberere ebele okoki loba na mwasi no bongo te ke non Fendi akoki po ça yo la Sévérine partout comment ça yo que imaginer bon imagination wana baneno nde imagination wana baneno nde par rapport à motu bosaki ne tovanda a ngai te mwana obala masana lobana ngale papa yondo zana msu bosola kana mboto ba délire boseka bobeta masola ba délire yo be mama ko kotis na moi sino na kati ya bêtise vraiment franchement ya loba ki o ya mais ngase na loba no nga na lo makambo papa ono ba makambo ba tu bosola makambo ya ba tu suka grave yoka Omoni ma Sévérine. Zélana nous pardon. Une minute, chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, une minute. S'il te plaît. Sévérine, aza sujet de débat na bisoté. Aza sujet de débat na bisoté. Ngaso na kenda pas Sévérine. Na kenda ipona kuta na Fendi, pona ba film o na pia Fendi akoma, aye bisanga, na bando futa ba comédien combien et ba caméraman il faut na sala ndenge ni nazo msa ndenge ni. Et fait ezaki jour un match, Fendi fakata la ba match na ende mbali mikolo ba komika match. Asi se makamna za ino ba rendez-vous na bato sondeni na ese Fendi na lala teso na moniote. Omoni so ke na page à Fendi pardon na page ko tout na TikTok à Fendi. Banda to joua na Fendi. Banda ka to joua ngana jouer ba film na Fendi ngana yebaki yote. Na yebaki mbali moko te na réseau. Na yebaki mututu. Na to ka bwana papa bana na ngana bimi na centre une semaine na pamba na zwinda ku ba benga film. Donc nazali na relation na mobali moko te. To joua na Fendi mwasi na mobile. Et ce qui est même ba commentaire à Fendi, même ya kala. Au coup de na komaka mon amour. Pour to joua mwasi na mobile na Fendi, na couple mo ya pétage. Il va komaka Ariane de moi, Ariachou de moi, mon bébé Ariachou a commenté à bongo. N'a pas na commenter la eka mon amour. Donc en fait, na luto ke ne musika te ngana Fendi to rolingana te aza mobali abongeli na basi na ye e ngape naza mwasi o na bongeli na mibali o balinganga na cadre musala na ebi ngana koma ba film de fomo na ngana na koma film mais ko arranger ba na premier épisode ti ce qui bango na bimisa 100 pièces na kokate bango ndi bazara mieux placé eza ye eza apofirenje eza bato ba shege eza ba non bango ndi bazara mieux placé au pesi idée bango ba développer ango ponga na usuka yo mwe na luka ifenzi so eza jalousie o eza ke o loba makambo wana nazongisi yango te po ezokso mutema sondeni to loba nkaka eleka o tia na mutu na yo. Est-ce que nga bazana linga na yo blestile longa sina tricher yo so moninga na mobile so moninga message mo suspect so moni mobile mo ba benga na kimi na ke sola na douche to moninga na komi mal à l'aise ozala akute pa na okuna ngatika la ngamo a oya boyfriend je msuso ye mobile mnena za na ebi na osala ino blague mais tozara na yo
chaque jour tout sowarana chaque jour ata to sai une semaine to monani te weekend ana to monana to zala na yo so pe na trichara yo ero yaka na nzoto nanga oyeba ke moi soit tricher je pense que non remarqué le monté ngaso na ina sola na yo pona linga na olinga na comprendre mais pourquoi Blaise a commis qu'à répéter quand même les cambo OK 3 fois. Oh, même si vous avez un mobile nambetu, il faut répéter quand même les camboukés, non? So ok na olingi no mobile non, faut zongela nga awa na sala to sala kana biso amu onzoto no pe na ko tika nzoto na oti. Problème sala ka, mais au point dans le bano, problème sala ka ya compréhension ande mutalinga comprendre dikap. So mutalinga olobele cambo, okolo bana mutuli kamla nenga bien. Te okolo bana nga bongo te ponga naza mwasi na yo, koki koloba na nga bongo te. Naza mwasi obala na mbongo koloba na nga bongo te kena ke koluka mobali mo. Et c'est impossible, mais au lobby 3 fois, 4 fois, et ça c'est impossible. Voilà, tu es en train de me pousser que Kende, vas-y, Kende Kolingambal. La bête a collé sur le mot bonabé. Bon, audio oyo esili. Audio oyo esili. Ba audio eza milayi mingi. Oyo naotya pena omena ko 4 continue lobby. Pourquoi ça qui pressé à kobala ngai kasi? Pourquoi ça qui donne prêter à kovanda ndako mwana mwasi? Ani misanga so na bala na bomi pe moi ça répéter so na bala ki na bomi ejo siko mbongo na yo moko siko moi ça na besoin ndeti boje besoin de toi siko ozati dis-moi siko tu vas faire comment parce que là naza na besoin na yo obala ki ngapo mbongo na yo moko mais ozui eza mwana bato eza vie ya mwana bato ponga obali ngolo bana nga to vanda nunda kumoko. Vous allez calculer le monde que moi tu vas nunda kumoko ezati. Maintenant là j'ai besoin de toi. Si on a le but Blaise viens maintenant à la maison. Tu vas me dire quoi? T'es na tonyo question ko pesa nga explication milaiti. Makamu oyo to bi bozo lo belanga mikolo na so yeba eza faute na wote. Ngam na la faute. Aïe na olo balanga na keda kota de gauche à droite et au moment le boto lo ba itu na compte biso. Là mutu na na faute. Parce que ba calculer na ngama be. Siko na sa. Aïe bité. Kasi yo obali mwana bato kasi. Au salaire ba calcul no mabe maintenant siko nga comme na statut nga que je suis marié célibataire après yo zo silikela nga comme ko comme na statut no pona ni noza célibataire zo comme pourquoi za marié célibataire oui naza marié célibataire parce que na bala mais na fanda kana mobali te je suis marié célibataire soko na lobaki bongo na lobi na nga mais na lobaki te na lobi on sendeni mais quelque part là na ça to copine no lobala nga te comment tu connais ça ni ndio hiyo na batu yo fanda ina yo ngai mutu na kibego kama kama na nduki na lobo kwa sima ukisiko na osa soko komo komisa boso na osa batu ba mona nga marié mo vanda na mobali ndako monte batu ba mona marié même si mais yo zo solo na batu ba mobali na za wapi nga na kotika na bengo teti ba 3 heures parce que yo faut la lobi faut que musala ngana na ndako muso za ndako muso na sala direct na o craquer moi na bengo na organiser parce que il faut que musala ngana za na besoin câlin oza wana te bon ça ndi la makambo la na bekopela moto c'est communiquer ka moto sikola sana avi communiquer ai là bon ça il a la vie. Oh mon c'est ça la vie. Ok, merci beaucoup, c'est ça la vie. Maman n'a solo, donc tu commis déjà presque 23h, donc 23h16 minutes. Na woti ko la no kasi. Nalinga mwasi na ye. Era moni mwasi na selelo omo batu ba loba anga loba mama ta. Ba loba. Mutu pa yedi mobile na vivre na ye makam na osala aza me compte. Ngai mutu yoka ngai mutu na loba ino sala page mata na bosa na monte
Et quand bato baoloba ata kobandela ozongisosuma mbongo te na ozonga ngamo nayebisa ta oyebisa okatala ete ngesinga ozoka ndenga na sekala nanga ye lobi na nga sala bezi ovandi ozoyoka na so te sala bezi nga kuna sali bezi te parce que so na bina sala bezi nazala na kosala bezi oyo pene yako bato baoloba nasali kutu bezi te na mati na direct ya Sévérine muta posé nga question na répondre fan et na expliquer likambo nde elekaki du début jusqu'à la fin wana kutu eza nango bezi te epesi oyo epesi epo bango bato ba réseaux sociaux bayebi likambo Ariachou baosala yango analyse likambo Ariachou bakokotisa bambongo so okotelinga okotisa mbongo te so finginga okotisa mbongo si bacomprenage yango fo bafinga nga mpo fo batala bango fo bakotisa mbongo mais nga nga ozovanda bwe kombo ezosila yoza star créer mo base mo bwe ezongisao nga na créer base te nese ko ni na ligne na mamba réseau te nese ko na ligne na ngate nga na sasa na ba Bon. Tenga na nzela sa ba filme na nzela bana na baya na vanda kimia. Appelle les autres côtés, les autres dérangés. Donc, comme c'est le lobby, tu continues le lobby. Ma voix c'est rebelle. Donc, continue le lobby, hein. M'appelle les autres côtés à côté de déranger, donc moi, continue la visiter. Les lobbies m'ont matazate, tant ils ont été, lobby font que nous sommes sur la bandit au matin, donc, il est comme là à 2h du matin. Sur à 2h presque 0h. Bata Belgique, France, bah, comme elle va 1h. Bah, quand on bon week-end.